Allez, musique. Bonjour, très heureux de me retrouver devant vous cet après-midi pour essayer de vous parler un tout petit peu. Vraiment, ndenge tolobaka le mosolo na mangala ya liki eza esengo mingi kozala liboso na bino. TV eza radio te babi awa ezalaka bazomona yo mpe bazoyoka yo. Tuna firme bonda koyebisa yo makambo elekaka. Je salue vraiment tout le monde, tout le monde. Lelo na kopesa mbote particulièrement na moto moko na yebisika. Il s'appelle Blaise Ifura. Blaise Ifura, mbote mingi pa ozali na famille mobimba na pesi bino mbote mingi. En tout cas, bienvenue dans le cadre de Masolo Tosolola qui en tout cas un grand bonjour à toute la famille. Maman Cathy, un merci, un grand merci d'ailleurs à toi pour la ndenge présenter Moutouana et Painabiso, la communauté congolaise. La communauté congolaise est eloko nini bandeko na ngai na kobeta mwa lisolo parce que vous vous posez la question de savoir eloko nini tosalaka eloko nini vraiment mpona nini communauté congolaise bato nyonso basalelaka communauté oyo ya biso groupe na biso fiere communauté congolaise oyo ya manchester basalaka biso fiere bafingaka biso bakota mai bazinda me ndenge bakoti na mai bakozalaka kaka na se ya mai mpo lamuka fo senga pardon kaka ndenge ofingaka ndenge wana kaka ndenge ofingaka ndenge kozonga kosenga pardon soki ofingaki na télévision leka na télévision osenga bolimbisi kobenga te kotinda bamessage te ça ne sert à rien parce que okozwa mbano na yo kaka ndenge oyebeli yango communauté congolaise ezali lisanga ya biso bana congo ndenge tomesana kokutana topesanaka mbote tozali na eloko moko ezosangisa biso yali balangue oyo tolobaka eloko yango moko ezali balangue omoni eza na plus réel c'est-à-dire tolobaka français tolobaka lingala tolobaka kikongo tolobaka swahili tolobaka balangue ebele oyo nyonso ezali na kati ya toyebi bien ke mboka na biso yali mboka ezali na ba 250 dialecte na 250 dialecte wana ngai nakoyeba peut-être 6 langue vernaculaire oyo ya congo mais nayebi nyonso 250 te mais na bato nyonso wana mingi tokutanaka na nord balobaka swahili na sud balobaka swahili na ouest balobaka kikongo na est balobaka swahili ekutani na bato ya nord na bato ya sud donc soki oyebi swahili okoyokana na bato ya nord okoyokana na bato ya sud oyokana mpe na bato ya ouest parce que biso bato ya ouest tokendaka mpe na est kotambola na yango toza sikoyo na connaissance mpe ya balangue wana donc voilà le congo c'est ça donc bakilometre ebele ezali wana omoni na baradio batélévision lelo oyo on ne fait que parler ya intégrité territoriale wana biso moko mpe fo tosala tout toconserve yango na barelation na biso bato les relations humaines c'est très important yango bomoni na bandi émission ya lelo oyo napesi mbote na ndeko moko oyo tobengi ye na nkombo ya Blaise Ifura navandi nazwi coup de fil babengi ngai papa boyeboye particularité ya manchester yango wana mutu na manchester akobenga mpo amikomisa na liste ya communauté mpo amoni kaza te mais mpona nini ozalaka te oyo naumeli na manchester me nazalaka te mama kati apesaki biso numero oyo tobenga totya mpo oyeba biso mpe kadi c'est bon okotuna moto ayebani na banani ayebani na bato oyo presque biso nyonso nde twalaka ayebi firmin ayebi président cyril ayebi dipapa ayebi bakadi ayebi lito ayebi emekanda ayebi bavivien bonjeka ayebi bato ebele donc mais curieusement na liste lokola afandi ya black tomoni black eza mwa recule mais na recule wana ye akende ape baeglise ya bacongolais te akende na l'église catholique lokola akende na église catholique donc azali na système oyo ya bacongolais ya baéglise oyo ya alleluya amen te alors yango wana sikoyo azali komonana na communauté mais na bato na ye na bamasta na ye après avoir fait 10 ans na manchester kam so oyebi bato ebele te oyebi bato ebele mais peut-être eske numéro na yo eza répertorie te na communauté congolaise epai wapi oyo tozalaka ke soki moto akwei likambo tokosalisana donc bana manchester je fais appel à vous mpona koyebisa bino à l'exemple ya ndeko oyo auti kobenga ngai soki omoni ke nkombo na yo ezalaka na liste te benga président cyril azali président firmin bondo azali
Raphaël Ngoma ngai molobe na bino nazali. Alors voilà, biso to travaillaka lokola na collège moko ya ba président. Toza na moto aza na grade te bapesa ye grade ye président ya suka ya mokili. Non, tozali biso nyonso toali tosangisaka baide. Soki okutani na président sila oyebisa o kende pa président ra nga soki okutani ngai na benga ye mpe président ndenge moko na filme bondo nous sommes tous pareils. C'est-à-dire ezali kaka l'essentiel toza kosolola mpona eloko moko ya bien esalaka manchester ekende liboso. nauti koka basango na Londres baleba mbongo. Ce n'est pas bon d'en parler, mais nayokaki dernièrement na TikTok na Londres on parle de 20 000 balles et disparaître kaka wana makambo baliwa oyo toleka sikoyo awa. Ça ne sert à rien de citer le nom des gens pour que tokoma soko kokoma na babinemi toza likambo kozala na benemi te. Donc masolo ya mboka ezali ke biso bana mboka il faut tozala na bomoko pour que tokoka koconstruire eloko moko ya bien. Koconstruire eloko moko ya bien dans sens nini? Na sens que soki lelo yo ngai naza na problème na kotala baninga oyo bazali autour na ngai. Bato ebele mpe basanganaka na bagroupe na bango ya mike mike. Biso tozali na groupe na biso ya nzola de bayombe epai wapi ndeko Ernest Ngimbi azali kokamba. Papa Alain azali secrétaire, mama Belinda ali kolo trésorerie. Tozalaka na ba Leroy, tozalaka na ba mama Esther, Leroy Sitaluviluka boyebi très bien que je salue aussi. Tozala ba Didier, tozala ba ebele ebele, je connais pas papa Ngiti na monaki dernièrement. Voilà. Na mama Nadi Florence, sur la bosani de bon, j'ai pas le nom de tout le monde. Voilà, donc mama Rachel. Donc tozali na groupe oyo tokutanaka tosololaka masolo ya bana mboka. Mpo kozala na bagroupe ezali malamu pamba te soki oza na kati ya bagroupe ntango ozwi problème okozala na aide ya baninga. Donc bandeko babolingo oyo bazali banda ya communauté en tout cas bosala tu boyaka tosanganaka tozalaka esika moko. Tozali na baplace ya badétente awa ezali ebele tokoki kokende tozali na baplace ya badétente tozali na bacoiffeur na biso tozali na bato basalaka babusiness bato ebele bazosala babusiness oyo bazali kokamba mboka Manchester na babusiness bato ebele ebele bazali na masolo ya business. Donc biso nyonso esengeli tosungaka mpe babusiness ya bandeko na biso tosungaka babusiness ya bandeko na biso. Tozali na bato mpe baza na bacharité. Donc Guy Bochard azalaka na biro moko ya monene oyo ezali mpe kosalisa bato mingi. Moko mosusu navandi ndeko na ngai bengi azotuna ngai est ce que napesa confiance na motu wana ngai mais oui c'est un bon monsieur. Ozo comprendre. Donc bacharité ezali ebele 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 na mboka oyo ezala peut-être na ntinga ntinga ya mboka Manchester to na kati na Manchester basal fort nyonso to tobaka great à Manchester ezali très bien kozalaka lisanga na baninga. Bongo lelo ezalaki kaka ebandeli introduction mpona kobandela masolo tokobeta. Lelo tokobeta lisolo ya Koffi Olomide pamba te hippodrome de Vincennes ezali koya. Mais na nsima ya Koffi Olomide so totangi Koffi Olomide totangaka Fally Ipupa. Mpona nini tokotanga Fally Ipupa? Parce que azali awutaki na quartier latin. Moto awutaki na quartier latin ezalaka toujours kaka soki botangi Koffi bokoloba ah ils ont des conflits avec Fally Ipupa. Mais baconflit wana bandeko babolingo toyebi ke eza possible baconflit wana esila. C'est très sûr qu'un jour ça va se terminer. Omoni dernièrement Koffi alekaki na télévision aleli abi mpona nini soki olingaka moto wana te olukelaki baproblème mais oza kosolola na mwana na ye ezalaki question wana eza kolakisa ke Koffi n'a pas besoin d'être en conflit avec Fally Ipupa. Mais est-ce que soki totuni question dans l'autre sens est-ce que Fally aza na besoin kozala na conflit na Koffi Olomide? Personnellement je ne pense pas. eloko eza possible ezali kaka la concurrence. Même soki tolobaka que on ne compare pas l'incomparable. C'est-à-dire tata aboti mwana bongo mpo bano compare tata wana na mwana non na cadre ya musique eyali te soki yo boti mwana me mwana wana olakisi nini musique wana soki akomi kobeta akomi mpe kaka concurrent na yo. Le monde ya musique emarchaka bongo sikoyo na concurrence wana est-ce que tu gardes phrase wana balobi que on ne compare pas
L'incomparable. L'incomparable, ça dit papa na moi, on ne peut pas les comparer. Parce que moi, je te montre le chemin, au comme Kosala Moussala. Mais oui, mais moi, n'a pas connu Kosala Moussala. Soit tu as l'équipe tata, mais au les tata, parce que tata aza déjà na avance. Tata azalaka déjà na avance parce que yem tapesi yo pawa wana. Mutu na mutu ayaka na talent na ye. Ndenge okoya boyokaka fali auta na talent latent. Soki botuni moto asalaka talent latent, but na ye ezalaki nini? Azoluka ba talent batalentueux, jeune talentueux, akamata bango asangisa bango esika moko po atombola musique ya mboka Congo. Et la même personne, c'était un directeur ya quartier latin. Azalaki directeur ya quartier latin. Soki boyebaka te ezalaka bongo. Et puis fali mokolo akotaka na quartier latin, c'était un groupe de gens quartier latin bata talent latent mobimba bamemaka ye baki kotika ye epai ya Kofi. Avant na développer nabi tolanda nanu oyo Maritime Horizon toujours na pointe. Vous avez des colis, des voitures ou des motos à envoyer vers le Congo? Ne cherchez plus. Maritime Horizon John vous annonce son prochain départ le 26 juin 2025. Collecte des colis les 13 et 14 juin. Et pour ceux qui souhaitent des cartons vides, contactez-nous dès maintenant. Fiable, transparent et toujours à l'heure, Maritime Horizon John, c'est la confiance en mouvement. Appelez vite au 075 2675 1273 ou 0792 1864724. De retour na studio, tokobanda na moi eloko moko ya comédie moke po toseka. Je vous préviens déjà que likambo na koloba yali mpona kosekisa bino parce que nayebi keloko ezalaka mpasi na mokili oyo yali kosekisa bato. Bovandi ka bomona bacomédien baya bato tofutaka mbongo mpona kotala bacomédie, c'est parce que kosekisa bato en réalité c'est tout un problème. Mais eloko na kolancer awa sikoyo nayebi te soki bato bazwa ngo ndenge nini, mais serrez vos ceintures. Il s'est passé quelque chose dans une maison. Papa na mama baza na salon, papa avandaki na salon azosala mwa misala na ye, mama azalaki mpe na nsima oti na cuisine azobima akota na salon, mwana abimi na kota chambre na ye alobi mwana mobali s'il vous plaît ya ba âge ya ba 8 ans abi papa je ne vois plus mes règles. Papa atali mwana mobali alobi je ne vois plus mes règles. Papa alobi ah abandi kokanga na mikanda na ye po apusa na pembeni ya mwana atuna mwana soki eloni abi mais quelqu'un mwana akontinue abi quelqu'un les a prises. Elles étaient sur la table de l'autre côté mais quelqu'un les a prises. Automatiquement papa a comprendre que ba règle oyo mwana azolobela ezali ba biloko na ye ya matériel na ye didactique, c'est-à-dire ya mosala ya classe, règle, latte, tout ça, c'était ça. Voilà, dans le français c'est un peu difficile parce que il y a des mots qui se ressemblent et qui n'ont pas la même signification. Voilà, et c'est ça la leçon d'aujourd'hui. Je vais vous laisser voir un peu l'extrait de cette petite comédie et vous allez comprendre ce dont je suis en train de parler. Allez, suivez ceci. Papa, je vois plus mes règles. God have mercy upon us. Quelqu'un les a prises dans mon sac. tozongi na studio mpona kobanda topesi mbote na baepanso bakolanda biso lelo en tout cas mbote na Guy Bochard Mulongo papa vanda wana zala na kiti oyoka esprit na ngai ezalaka nini. Cyril Modogo zwa kiti vanda na président Firmin Bondo vanda wana zwa kiti vanda benga mama Sada ebotala Nathalie Bembo légende aka légende mais lisolo na oyela bino yali awa lisolo ya Koffi Olomide. Le conflit ya Koffi Olomide Hippolyte Makela mpe vanda wana bino nyonso bozwa bakiti mpenza boye so boza esika moko te bobengana na batelefone polobake yango mazoloba alors toyoka eloko nini akozwa na biso non. C'est une façon de vous dire bonjour en tout cas tous les amis de Manchester nabosani te bamama ya Manchester bazali ebele lidi na ngambo kuna babenga yango nini Droysden lidi napesi yo mbote Solange Malula napesi mbote mingi nakobosana te mama Nadine Nzamba mbote mingi na yo. Alors bamama bozali ebele mama Katina si natangaki nebandeli nazali na mama Chantal azali na vacances na mboka Kinshasa
Papa Paulin Massélé, un grand bonjour à toi, on ne t'a pas oublié. La star Yamboka, Ezali Bongo Binomo Boyebi, Sakuba, un grand bonjour à toi mon frère. Bambote mingi na madame na posanité, Bambote mingi, bo embrasser bana, na kombo ya Raphaël Ngoma Tsasa. Voilà. Antoine Njeka na Salford topesi mbote. Serge Mpangani, Serge Mukoko. Bambote na bino yango wana. Yves Kinti na Kinshasa tobosani yo te topesi mbote. Christian Lomoto, le grand prêtre ya GIS, moto azosala makambo minene oyo eyebani so tobosani GIS nayebi te. Makambo GIS azosala, je crois que tout le monde le sait, boza komona yango. So okomi na Kinshasa, soko okomi na GIS, masolo ebele ekozala résolu. Ba papier hygiénique, ba nettoyage industriel ya GIS, masolo ya kitoko. Kasi batata mama bandeko lisolo na bitali lisolo ya Koffi Olomide. Ne na baki ke Koffi Olomide soki otangi kombo na ye okofinir par kotanga bato oyo balekaki epai na ye. Azali na bato basalaki epai na ye bazali ebele ba Eric Tutsi, ba Fally Ipupa, ba Sam Chintu, Gibson Mutukondolo, tous ces gens-là, de haut sommet, sommet des sommets, vous voyez très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe autour de Koffi Olomide? Nous sommes en train d'attendre le grand concert de l'hippodrome de Vincennes, Robert Tamabongo, le 19 juillet 2025. En tout cas, les lopés yango tokomi na suka sanza. Donc, masolo ya linini. Hippodrome de Vincennes, Robert Tamabongo, le 19 juillet. Donc, dans un mois et plus, tous allez là, tous si ça va juin, tout petit. Donc, tu as un mois et demi, toujours qu'il y a des hippodromes de Vincennes. Puis, on remet un tour à Bakin, et puis après, Tozongi, Toké, hippodrome. Koffi Olomide, nous t'encourageons. Vraiment, et lorsqu'il y a pas na Koffi Olomide, parce que tu es dit que mon beta rumba, kolekayo azate. Mais tant que biso tolobaka, tokumisaka bato mosusu, tobosana ke rumba ya danger pe mokolo na mosusu azali na wana. Mais tobosana ka ye tokomokumisa ba mosusu. Donc, et koloba ke concurrence ezali. Donc, on ne peut pas citer l'un sans citer l'autre. Totangaka toujours bato nyonso o babetaka ndule pamba te bango nyonso bazali ba concurrent. Je vous disais au départ qu'on ne compare pas l'incomparable, c'est-à-dire on ne peut pas comparer Fally na Koffi. Mais le problème, il y a Fally na Koffi et Zalini. Le fait que Fally est parti et que Misala Naye est tamboli bien, Koffi Olomide est resté. Il y a eu un problème, Koffi Akutana n'a pas de problème. Pendant qu'il n'a pas de problème, 10 ans, Ayaki n'a pas toté. Et ça dit que, ça l'appelle jugement, Naïba, Kita Koffi Olomide, en Bomoni, Azongi, n'a pas de problème. Talinga, Kamekayu, Arena, Kroka Jambi, Mo, Babetaki, Babaku, Babitaki, Bakal, Abeti Mabakwa, Kwea, Tere, Mabouame, Kabote, Azongi, Sima, et là, Betribino, Yamunene, hippodrome de Vincennes. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, que Koffi a acheté plus de 55 000 billets. Donc, vous allez toujours la possibilité que Koffi a ça là, le trop plein, il y a hippodrome de Vincennes. Qui ne peut pas aimer Koffi Olomide? Personne. En tout cas, du moins, il y a des générations. Ma génération, nous, on se retrouve comme on a Koffi. Mais, si quoi, problème, toujours le la Koffi et Alinini. Allez, Koffi Olomide, na tango, toujours pour ça, na kokola, toza kokola, toza kokende, tito kende na suka ya molongo, nenge nzambe alakela biso. Mais si quoi, avant que to koma na suka ya mokili, il faut to luka tozala na ba conflit entre biso na baninga tozala na bango. Alors, kozala na ba conflit ezalaka nini, il faut moko asala pas vers l'autre. Si on a kaya conflit à Fally na Koffi, qui doit faire un pas vers l'autre? C'est peut-être le jeune Fally qui doit faire ça. Mais il y a un problème. Le problème est que bato oyo bazali ko entourer ba leader na biso. Soki ata totangi ba Werason, ba JB Mpiana. Totangi ata ba Fally Ipupa, ye moko Koffi Olomide. Frère Egola, na ebite leader ni suku na kotanga ba Karma pa, totangi ba waze kwa bato nyonso ba entouraka bango. Surtout totanga kaka bato ya ba wata ba héritier wata pas leader ya monene. Alors ba Fabregas bato nyonso bazali ko entourer ba leader wana bazali kaka ba flatteur.
c'est-à-dire baflatteur bazoya kaka koluka koflate mpo bazwa lokotro lisolo ya mbongo nde ebetamaka kaka nsima ya so omoni moto aolanda bamusicien azalaka kaka mingi après il court après l'argent. Quand on court après l'argent, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de ça, leader, conseil plutôt, il y a malamo, à côté ça y est conseil, il y a kaka, basolo kaka, bana maya futu cha bamba kala, bana maya fona. Tokomi na bambaka mususu ezalaka na ba masolo ya bato bazala kaka yango nde tolo bato bazalaka toujours à côté ya ba leader. Fali pour pas réputé que a créé empire du mal. Mais Fali a créé un empire du mal. Moto a créé un empire du mal, Bouyébié, il est en Belgique aujourd'hui. Ken Piana a créé un empire du mal pour la kokitisa ferré. Après, abandi kokitisa Kofi. Alors, basala guinéen se pouvoir matisa Fali. Effectivement, Fali, on avait profité à mati. Puis ça qui est bas courage naie, tango na poto, abandi ko beta bandu le ti bana 2020 aye ko matamakasi lisusu te. Lelo 2025 ekomi lokola ke akomaki na top moko boye bato mosusu bazomona bagolwa na mayele na bango bakamati babi moto oyo Ferregola selon les Gaulois Ferregola aleki Fali na mosika alors na yango lokola ye aleki biso mpe totia makelele totia ke Fere azongela place na ye Fere abandi kolanda mais entre temps boyebaki Koffi Olomide le grand frère ya batutu donc yaya na biso ye wana ye sikoyo ngai nabengaki de promotion allez ye sikoyo grand frère aye nini abi de promotion abi te masolo yali awa ezali mpasi bapeti so natikeli bango temps baosalanga mabe mingi aye kobima paf akoti na bamakambo yango abandi nani kotia makelele kote ya adidas arena epai ya fere aye atie makelele ana invité tout ça paf ya malonga pene esalamaki te me atie kaka makelele moko boka ya présence na ye kaka ba abeti epe eloko ya malonga te ba eleki nango kaka boba vi azongi na terrain abimiseli biso lelo oyo hippodrome de Vincennes totala esika biso nyonso kofo tovanda yango wana tovandi sikoyo na hippodrome de Vincennes il mérite encouragement il mérite notre présence alors na yango bandeko Guy Bochard Mulongo quand vous pensez que moto oyo akumisaka kaka Fali me akumisaka nani te ezali na baide na bino parce que naza mwana bandal parce que so moto aza mwana bandal bokamata bana bandal nyonso bokomisi bango bawarrior c'est ça la réponse que je vous donne aujourd'hui mwana bandal bokotia et puis moto bokotia warrior eza ngai ngoma te moi je suis le papa de Fali mwana ngai ya liboso nabota ye abotama avant Fali abotama na mbula moko mais avant Fali abotama ma fille était née malheureusement elle n'est plus. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que j'ai l'âge, peut-être, même âge, papa Faustin, même Tom Sousa, ça qui vient ta promotion. C'est comme aujourd'hui, Koffi Olomide. Je suis de la promotion de Koffi Olomide. C'est la différence à 2 ans. Alors, Bolingi, toi, tout le balabino de Yenin. Motoso qui a apprécié Moutou, Elin Kolobateli. Moi, je suis journaliste, mon pandi sango. Ce qui n'a commis si Moutou pas sali marama bien, n'a pas besoin de que via Zali Azad Dante. Tant qu'on le ne jamais comparer l'incomparable. Hippolyte Makela est-ce que vous yoka? Bien là, après vous, China qui tue la vanda. Prix Nobel. Ah, prix Nobel a pour na Watanabe. Où est le problème? Moto pas pour na Fabregas. ezali na ekanga moto te bokende na bandal botambola soki bomoni na kati ya bandal soki bagaulois bazalaka te na bandal bagaulois bazali partout baza na bandal bazali epai na epai. Mais alors, pourquoi vous pensez moi c'est mon petit frère parce que nous voulons que Ferre fasse mieux. Mais bino bozolanda Ferre moi makambo eza bien te bole bobongisa bolanda bobongisa bokota na makasi non bozokolinga kobongisa te bozolinga bongisa te so tolobi ke Ferre torepresaka eloko boye biro eza mabe tosala bino bokomi o te Ferre aza danger aleki bango tuna rumba botikala kaka na koyemba te na kobina te toyaka na makambo ya yemba bina teka sala makambo beta na bastade beta basale beta banini na bampiaka na baréussite na basoldat na banon sold out nyonso yali baconcert l'essentiel moto azala na parcours moko boye aleki quelque part abetaki. Koffi Olomide avait déjà une vision internationale la vie na ye
Déjà, pour le quartier latin, c'est la quartier latin international. Quand il a fait le quartier latin international, est-ce que c'était parce que musicien ne balonga bakima bazana poto ndi yangona grand mopao lobi ke ngala zali non 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 ezali nde ndengwana tozonga na histoire nde na bana ekoloba ba leader na biso basalaka erreur bozo loba kaka empire du mal epai ya fali mais boyebi te ka empire du mal eza nango mpe epai nyonso wata mpe aza na empire du mal na ye kofi mpe aza na empire du mal na ye Ferregola, pareillement, pareil plutôt. Hein? Aza pe na empire du mal na ye. Soko moni moto pena ye kaka vandi ka bo andi ko finga mutu kaka boye mutu asali eloko te. Omoni makambo elengi mikolo te. Mombele agangi aba fingi ye. Moto afingaki mombele wana. Est-ce que azali na problème na mombele to azali na problème na wata po lokola bango nayebi te. Soki mpo na problème ya wata nde bafingi mombele toyebi te na afingi mpe lobeso bafingi lobeso mpo ya nini mpo bamonaki donc les leaders doivent résoudre ce problème mokolo baleader bakorésoudre baproblème wana nayebisi bino baconflit entre les messieurs aussi là mais eloko nini bamusicien balobaka entre bango mpe bayebisaka biso na télévision nyonso babi ke musique ndule ya congo etambolaka bongo etambolaka na baconflit soki baconflit eza te ndule mpe moya ekende bien eza te notre petit de Mukuse ya ancien de Wenge Musika maison mère auti koloba ngo na télévision epai ya mama Claudie Diasuka alobi yango alors alobi yango alobi nini te ndule etambolaka bongo mais tolobaka kaka ndule etambolaka bongo mes chers amis est ce que tokokontinue kaka na makambo wana ezobimisa baconflit oyo ekomi ke ya na leki bakoswana papa na mwana bakoswana respect ezalaka lisusu te quiconque peut venir parler de Kofi Olomide en mal tondimaka yango. Quiconque peut venir parler de Fali en mal, Tondi Marayango. De même pour Ferregola. Vous venez lui parler en mal de Ferregola. Tondi Marayango. Ngai bo lukila ngata na émission on a fingi Ferregola, on a fingi Fali, on a fingi pas tout à la grand frère. On fingi. Batunanga déjà ko bazaka na ceinture à mopao déjà nazana petit na ye propre bakoka mon ami personnel ya ou pas bien mon ami personnel. Petit nanga ya confiance. Fidel Kinata Kopi, il est là, avec Mustafa Toulanda. Ma petite langue bangotuana. Mais c'est quoi, vous pouvez dire n'importe quoi et talibino. Mais vous devez savoir que ba conflit à musique, bisonde to orchestra yango, bisonde to linga ba conflit à musique wana. Tozo mona ke fo ezalaka bongo. Soki bazo swana biso tozo keleng. Regardez ce que regardent les gens là-bas TikTok. Qu'est-ce qui se passe dans TikTok? Dans TikTok, les gens sont là en train de dire Yeguna babetaki nini Masula Magoda. Pardon papa. Le beso de ça, les bino cri à Magoda. N'a pas dit cri à Magoda, on est au succès parce que vous aimez trop les Magoda. Voilà le monde des bêtises au Kotanango. Nous sommes tous entrés dans un système oyo. Et zo kende na biso lo remonte na ba toma yele. Mutu pino za mayelo yebo zo discuter le bio te. Ya betaka rumba dans boutique kamara ya betaka rumba danger. Bo pesa yende technique ateka bien. Nous pas za yene tia kitaki muka paf. Azongela beti ba remix na ye paf et puis miso to ba conflit là ba didison nyonso to wana pona mopao na eti bino eza esengwa danger bino bokanisa mopao mona ke ta bocha makelela ba yesu azo sepela ke oui ba obeta lisolo donc hippodrome batu ba roya mauvaise publicité ezalaka kaka bonne publicité donc eloko nyonso bokolo mabebe pona mopao boye ba ke botombola ye boloba mabe pona fere ekotombola nango ye mêmement pona bawata oyo abetaki concert ezalaki bien te bokeba na concert ekoya bato bakoyebele pour bakende kotala so wata kosala nini voilà le problème ya bacongolais tolongwa na cap wana ya bainsulte baleader s'il vous plaît baleader nyonso fo boyeba te bopekisa enlever les gens comme les bato oyo bayaka kaka mpona kofinga bolongola bango lelo oyo est ce que mopa aza na besoin baya kofingela efali mpona nini ekosala ye nini epuis mpe fali kotuna ye moko nana ya pena alobi atangi koma mopao na ndenge mabe te abengaka ye toujours grand prêtre quadre nano fali achange langage te banda longwa kartier lata abi grand prêtre quadre nkombo ya grand prêtre quadre etikala na monoko ya fali na niveau moko ke okoboya mais biso bafanatique tozocreye baproblème yango namona nga nalongwa na kapi ya fanatique nga so olingo obenga fanatique tianga na age na nga bomema nga na age na nga
biso beta bandule na bamiso towela wela tobeta bandule na banani na bazaïko avive la musique. Nous quand on jouait la Panafrique, les zaïko ils jouaient la Maelika, on faisait le plein la Panafrique, on peut pas dans la pleine la Maelika. Allez demander Bakari, tu allez demander Marai, allez demander Chiko Mawatu. Boulou kutwaza na bino na Paris wana. Bamsusu kutu bayeb toye bana kasute tellement tokoli. Boulou kutwaza bomona na système biaka. Ene na bino na Paris, les combattants de Paris boyebi bien. Bana Paris botuna mundu ka metele muninga na ya classe. Oyo botuna mundu ka match master na ya chikinani. Aibi ngoma botuna ngoma nani? Bachiko se ba petit la biso ngo chimaza na Paris wana. Il connaît. Donc, je ne sais pas, to longwa na cap oyo ya kofinga s'il vous plaît. So to longwa na cap ya kofinga, musique na biso okende bien mieux que ndenge to kanisa ke na ba conflit wana. Na mona pela intellectuel ozo ya discuter kaka te fois za la ka bongo, ni ndenge za la bongo. Vous êtes dirigé par les idéaux, commencez par un Ken Piana Mutu Oyo, Moussa Kaka Kofinga, mais ce que Yemo a commis pas mis corriger d'ailleurs, a comment d'ailleurs, les lois fini, les lois fini, les lois fini, les lois fini, Bandego Babolim. On a le les autres à la carte de motema. Ce qui au lingi, Mathieu Zalabien a vu nayo, Longwa na kapi ya mafinga. Ba leader tout boye bisa ba bato na bino, boye bisa bato, oh baza ko entouré bino, boye bisa bango que en tout cas, ma fini les mafinga. Kumisa makambu na ngai sans kotanga bato mosusu. Pas parole ce que je salue. Soka bandi koloba wa ya lokola mbule kitakaka. Hein? Voilà. Donc en tout cas, tozali na problème moko monene. Tozo bebisa ndule na biso, tozo kitisa niveau ya ndule pona ba commérage ya pamba ba masolo ezanga tina. Au lieu de parler de bonnes choses que Kofi a sali, venez nous parler de la chanson qu'il vient de faire. Kofi mo utaza kutu chroniqueur koleka ba chroniqueur nyoso ta mokile. Parce que Kofi quand il vous parle, Cindy le cœur nenga paloli vraiment pena maman Cindy le cœur, maman si vraiment nenga paloli bela Cindy olomide. Soka bandi koloba kombo ya Cindy awa, mais okanisa kutu donc chroniqueur alekia ça. Donc Kofi yo moko en tout cas mo parle. Salaka noka ba numaka mo. Ko kene pas bato na ba flatter tout pour pesi bango 500 pesi bango 1000 euros pour ba komisila yo. Bon, on ne sait pas faire tout seul. On peut pas tout faire tout seul. Mais en tout cas, yeba que tu es mieux. So vandi bina parler le biki na robeta, mukolo bona robeta bo bato ya na bango. Tikela bato basala musala bali api balar na bango, mais donnez-leur de la matière et non pas ba matière oya mabe oya fécale papa. Bozo pesa ba matière ya mabe. Ikumaka bato ba finga ka. Ba finga fere de mukuse mbala boni. Bafingi fali miso etengama ya mopa kutu talaka moi kuna lo béati parce que biso to restara ba vie toyebi banzembo bango na bango ba miso bayembana e bandi lelo te même dans le temps de table il y avait des calomnies mais oya biso yo botika eloko siko na ngina pesa bino secret omoni bango ne ba oswana wana eloko ba oswanela ezali spirituel, ce n'est pas physique. Tango moni mopawa azoloba moto yo lingaka ete est-ce que ko fali asa ya devant bino lobi ke ngala linga mopawa te mais ya lobi na biso ke moto ya lingaka te ndeni ya otambola na mwana na ye mwana ye mopa ya pesi réponse ke tokutana na ye na ba misala ya salaka nga na salaka donc ba invité nga na place ya zobeta où est le problème donc to se tenir compte na makambo mwana lobi te to landa kaka ba commérage na bino ya balabala non s'il vous plaît. Allez, laissez les gens tranquilles. Même bato na masolo ya ndule. Donc, légende, ezali wana album ya vie ezali wana eza kitoko, mama Cindy asali mosala kitoko. To yoka ndule, to se préparer pour que to kende na hippodrome, to kende ko yoka musique ya solo to yoka ko faire obeta la biso. Est-ce qu'on a la vie bobo vini ba pesi ngala? On peut retourner un peu sur la rue. Abosana ayebi biso te numéro eza tosolaka me abwaki sa vie mondele fois c'est quoi pour que ya yeba biso lisusu lokola vie akufa donc abosani biso Sampe Ngombe que je salue la pensée na Sampe Ngombe Mwikason Pele Mongo Christian Lusakweno nani lisusu
Voilà. Jean-Jacques Rodal. Bato tovanda na bango tovanda vie mondele boye. Bazalaki. JR Desit Masera présent à Katia Cardiff. Avec maman Marcela Aronson et tous les enfants Masera. Bambote na bino yangwana. Jean Desit. Bambote na yo yangwana maman. Refine pe mbote na yo. Et Frazi Desit na mboka États-Unis bambote na yangwana. Tuko mboko kene na suka ya émission na biso pamba te. Tant eza ko pesa moi moya moi genre parce que dans un jardin éclairage de bani ko changer mais en tout cas le grand conseil que je donne aux leaders de demander à ces gens qui les entourent batika kofinga, arrêtez les Alexis, arrêtez les Aïdor, arrêtez les Ken Piana, arrêtez tous ces gens-là, les Mumbaya, Kanga Bango Tchabango, on a petit la mabev, Kanga Bango Tchabango Pimbeni, Boutika Mafinga. Tant que Boutika Mafinga, on s'en la critique, on s'en la analyse. Mboutalika, ce que je salue. Hein? Vraiment. Batata Bama Bandeko. Et alors, on se zara ni bandi pe la suka na yango. Lelo na bino, ezali que on ne compare pas l'incomparable. Fali Azali, grand musicien, Ferré, grand musicien, et le grand Koffi Olomide Azali, grand prêtre Quadra man, nenge kaka Fali alobaka. Jamais bakomanka ka respect. Mais na hippodrome, bisonio soto ke hippodrome, tout à là, elle là qu'on vient représenter biso. Ils ont un des plus grands concerts depuis Via Zungeli Masulo, Namikili. Donc, vraiment, un des plus grands concerts, il y a vieux, Koffi Olomide. Nous sommes tous conviés à aller voir ce concert pour que Toya Kopesa Sango, Nalibanda, Namokili. Et puis, après Hippodrome, Naïbsibino, Koffi Olomide, Salmo, il y a danger, à mon nene, Lissousou, pour que Bola Boye Bake, Koffi Azali, toujours na trône, à vous récupérer trône. C'était donc Raphaël Goma sur le compte de Rango TV. C'était bien pour parler aussi de Fali Ipupa et Koffi Olomide. Mais j'étais plus centré dans Koffi Olomide. Et puis tout ce conflit, il y a un conflit, les outils de chroniqueurs. Chroniqueurs, s'il vous plaît, arrêtez d'insulter. Ferré Gola, Longola ba fingi na yo. Fali Gola, Fali Ipupa. Longola ba insulteur. Longola bato ba mafinga pembeni na yo. Koffi Olomide pe bazangi te pa na yo. Kutu boza ko engager na batasika mopa matro. Allez, je dis et je vous remercie. Au revoir. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook. La mélodie de nos vies, de Manchester au monde, le voyage continue avec Raphaël Goma et Rango TV. Tout est bienvenu.